Saratola TV. Mais non, c'est papa Marcelin Mkalié, maman Blanche, le canapé et parce que tu es binani, oh ya papa na biso. Saratola TV. Saratola TV. Zoba na bino ya pasteur wana, ba depth. Nous on n'est pas des fanakuiti comme vous. A koufeli mwasi na ye. Nous nous. Ma sepeli. Bango fo ba koufaka. Po bango fo ba ke no visiter Lola. Biso ton dimela Lola te, mais bango ba ndimaka Lola. Yo ndimaka Lola molingo ke Lola te. Souffrance eza na mukili. Makamutu mabe na mukili. Kende komona maître na bino. Saratola TV. Donc, Eza Ebele, c'était une femme de prière, c'était une femme où elle a exemple Ebele pour Nabiso parce qu'elle est très gentille, elle est sympathique, elle a nyonso oya kokaki osala donc ba qualité ya malamu o mama zanango et pa Nabiso yango et sali ke lelo to lela eti. Saratola TV. Na we pa moi sinaye to yebi pour Nabiso eza choc makasi pour na ye pe pour Nabiso to koki ko ndima makambo na te pe koki jamais ko ningisa biso na kasa ko ndima koki ko ningisa biso te koki ko décourager pe biso. Donc les confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, qui assure. Voilà, déjà sur Saratola télévision, chers internautes, merci, la confiance, peu fidélité, merci à la patronne, ma maman chérie Saratola que je t'ai salue. Chers internautes, on doit seulement nous informer que tu as déjà Tata Raphaël, parce que tout le monde le sait que Congo vraiment tous dans deuil. Oh lolo, Moussa Nzambe, Moko ya monene, oh papa Nabiso Marcelo, autaki ko bunsa, oh aye moi si, légitime madame maman Nabiso Blanche, oh akufaki déjà, mais que le outil collé, kalelo vraiment nangonga oyo 21h passé déjà l'heure de Kinshasa, toza wana Tata Raphaël parce que ils a veillé mortuel. Oh lolo, tokomona basali Nzambe, tokomona politicien, tokomona libota Nzambe nyonso oyo bazalaki ko soutenir papa na biso de loin de près bakoya pour na ko participer na veille oza monene na kati ya Tata Raphaël. Na kati Saratola télévision de bokomona ba image nyonso koleka na Tata Raphaël mais ya ko bossa na te ke lobby pe mokolo na lundi tokozala wana toujours na marque ya 50e pour na kozwa nzoto ya maman na biso Blanche to ya ko fansango sous na Tata Raphaël et puis le programme bokozala
avez toujours suivi la Sarah Tola. Laissez toujours brancher, coacher, vous partager vos missions, vous liker. En tout cas, qui va programme et vous allez déjà abonner à biso, vous pouvez confiance, vous allez répondre à ça. Merci l'équipe Mobimba, ya Sarah Tola télévision, on a moni mon cordon, je suis de la caméra. Grâce à une beaucoup mon abilili na biso, mais vous avez toujours on a pour na kola na ba image nyo so koleka na veille mortuaire. Bonjour ma sœur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Tu as compris que matanga et maman la biso blanche. Point de vue par rapport à cette matanga aux sœurs, aux connaissances, aux membres de la famille, quand la biso na Sarah de la télévision. Bon, maman Naza, membre de l'église. Voilà. Plus précisément, dans le département, il y a maman équilibrée. Tous allez qui vraiment proche. À tout moment, tous allez qui assemble. Bon, tout le bani. Nous sommes moko. Imtayebi, makamuni ni salami. Bon, et c'est là qui nouvelle moko, et c'est là qui sont pas si mingi na mutema. Mais tu peux contourner en côté pour nous sommes moko atam pour que ça makamuni oso. Il y a moko karatoyer. Photo silisa oyo to sito bandaki donc voilà ba souvenir ni le pour retenir maman blanche. Donc Eza Ebele, c'était une femme de prière, c'était une femme où elle a qui exemple Ebele pour Nabiso parce qu'elle a qui très gentille, elle a sympathique, elle a nyonso oyo akokaki osala donc ba qualité ya malamu o mama zanango et pas Nabiso yango et sali que lelo to lela etili. Au bénéficier pas en plus par rapport à la présence de ma mère Azala qui le soit en vie. En tout cas, na bénéficié ma kasi mingi na koloba ki abanaki ko réconforter nga plus ma kasi pour abanaki ko pesa posa ya ko sambela abanaki ko pesa donc ba posa ya makambo. Donc pour na ko avancer dans la vie, ba comportement na ye, ba acte na ye, makambo nyonso abanaki ko sala. Donc Eza Ebele donc voilà. Mais les lots de que mokili la biso za la race que mon takufi makambo bimaka tellement Ebele. Mais loko ebimi oyo maman Blanche Luana apparemment et tout ici bilo pe balanza mais ma bato Ebele. Conseil ni okopisa na bato oyo batitaka liwa loko le loko moko eza le jour. Bon, conseil plus na kopesa eza nanu donc na liwa oyo nanu ngamoko na sala ino victime na ndako na yoki sango na bandi ko kolela bato ba débane da ko décourager ngai non parce que na bino yemo ba lié salebo mais armée makasi auto salela qui ezalaki silence to lobaki ate loko mon côté donc na kandengo lobi na simaliwa makambo belé zalaka makambo belé yaka mais to koki ko landate makambo wana pona e diminuer biso ba foi na bien diminuer biso foi na biso makasi ezaka kandeng na lobaki mais non c'est papa Marcelin Mtalien maman Blanche loko wana pe et koningisa biso te parce que to yebi nani oyo aza papa na biso et koningisa biso ata mukolo moko te wana eza ba on dit et batou mais biso moko dans la foi to tenir ferme pour to yebi papa na biso to yebi attachement ni nazala ki na we pas moi sinaye to yebi pour na biso eza choc makasi pour na ye pe pour na biso to koki kondima makambo na te pe koki jamais koningisa biso na kasa kondima e koki koningisa biso te koki ko décourager pe biso donc les contraires les autres ndabiso de to prier pour que renforcer papa à qui est liboso dans le ministère. Mais ça je suis relancé partout dans le monde parce que maman Blanche Azar moi si à ma bonne délit Azali moi c'est serviteur de Dieu il les a trop excalicata lingomba la nzambe et pendant que simba kondima ba nzambe message je suis relancé partout dans le monde ba ko tala biso. Bon message ni na ko pesa message ya liboso ezaka kake
tozala makasi tosimba kontima so pa toyebake liwa eza nzela mpona motu nyonso mpo eza eloko oyo eza incontournable donc dans tout tokolanda exemple ya David alobaki yango na psaume 23 azoloba yango epa na biso quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car l'Éternel est avec moi. Donc dans l'ombre de la mort, il n'avait pas dit que l'Éternel a écarté de lui la mort, mais il était toujours avec lui. Donc dans tout, il faut que tu y bake nzambazana biso. Liwa ezali na makambo nyonso même pas liwa. Ba tentation yaka makambo belé yaka, mais ceux qui makambo ye pas na yo chrétien okoki jamais ko lingana, okoki jamais ko kweya, okoki jamais ko kota na makambo mususu pour que ezala o décourager bato mususu mais le contraire au tenir ferme pour aucun délivrance. Voilà, merci beaucoup.
Mwasi ya Kongo na yebi omoni pasi na bilamba ya ngwanzo tika boutique la Rose epangusa bino ya misu po awa bazali koteka biloko ya kalite baroba ba soirée de gala pe bilamba nyonso ya ba mama oyo bolukaka ba femme d'affaires ba député ba sénatrice boya kolata awa bilamba ya valeur bilamba ya classe na bino oyo soki mutu atali yo ameli mai akumisi nzambe atuni akido cette belle femme po bilamba etekamaka awa ezali bilamba ya kalite. Bilamba oyo etekamaka na boutique La Rose eutaka Europe, États-Unis, Afrique du Sud, tout ezalaka bilamba ya original. Awa batekaka bilamba ya kalite barobe mpona bamariage na bino mpe baseremoni mosusu. Soki okoti na boutique La Rose okozala mobimba mpo batei nyonso ezali. Mpona bato ya minene boutique La Rose abosani bino te ezala ozali na tei nini. Awa soki okoti okokuta bilamba ya tei na yo. Bokanisi esili ta na boutique La Rose bokokuta basak, ba chaussure d'homme, ba parfum, pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ekosala ke mama ngenge abenga ma femme de valeur. Ozali ministre, ozali député, ozali sénateur, homme d'affaires, olingi mwasi na yo alata barobe ya soirée, barobe ya qualité pona ba cérémonie officielle. Awa soki oye okozala mobimba. Otuninga adresse boutique La Rose eza nango esika ya kobunga te. Soki kaka okomi na numéro 167 avenue Louvois na commune ya Kinshasa na quartier Ngwaka, oza mobimba oyo wapi référence en face ya Kalufungula. Boutique La Rose bino nde boye kozongisa lolendo na lofundu ya mwasi ya Congo, et surtout basi oyo balela kolata ba haute personnalité na basi ya classe. Et anormal kisakata na kiduka ya bilamba ngwanzu abu pia ba mama nyoso na boutique La Rose. Keyo